bosengo mingi akokutana bino lisusunga yo bino onge kashila na misala bongo kopesa bino basango na mbona bandana kunga kopesa bino mbote na bisika bozwani bandeko bazwami libanda to na kati ya mboka na bandeko baza libanda balinga kamingi koka makambo koleka na kati ya Kongo pamba te apona Kongo ezande ya bango soki balongoli Kongo bakoza sune esika o bakobetela tolo tenda kuna biso esika to kozonga ezaka be bongo Kongo yango ana sala kaite to sala mosala boye pona kolakisa to kopesa basango la bandeko o baza libanda surtout mingi pamba te bayebaka eloko nini lekana kati ya mboka biso te mikolo utai koleka makambo belebele lekaki en tout cas tokolinga tosololongo na masolo na biso ya lelo na kusalaki pembeni ya national Nyati Foster oyo aningisaka na ba activité ya minene wokaka mutala agana kanga makasi loko ne zaka makasi eleka ngape na yoka ngo musika lelo toza na posa pe to yoka avant to banda masolo na biso pamba te amekaka kosali kozongisa biso image akala tango tata kondo etienne Tshisekedi azalaka biloko bandai kobimisa bandai kosala ete bato baningana mwana mboka Foster Nyati topeso penza mbote pe boyei malamu na tindika tindika. Merci beaucoup, merci Ange Mopanzi Sango ya solo ndingo yebisi bandeko baolanda bayoka nano lulaka ya yembe mburu matati mutuka monene oyekanga nzela na dictature ekoleka te soka lobi ochetembe omoni yango wa mulumba mukongo ya nzoko B50 Salomon d'Afrique Mandela du Congo le père de la démocratie porte-parole de la nation congolaise Mopepe Bakanga Kate Fulangenge Eli Elongia Feti Maloba Sol le vieux coq Mfumonti Papa Noé debout congolais Chipando Ashindamena Bajan Shima Bamulaba Akenda mebisika na iwana boy tuetende IDPS sur lobby au Chetembe au Moniam IDPS la première des choses avant nakende na mutuna ya mama tuni munene oyo bayondeko ya kofi IDPS eza elembo ya réconciliation nationale. IDPS c'est le bon voisinage. IDPS c'est la paix totale. IDPS c'est du travail pour tous. IDPS c'est le changement. IDPS c'est la liberté. IDPS restera la référence. Naye sikoyo pana yo mama pona yebisa yo ndeko yo kayimbi yo ya kufa ki mokonzi général munene biso te yebi que na mosala zalaki osala bambeba ndenge ezalaka bakambi na ye kuna bamonaki bambeba basuspendre ye bakepe baentendre ye mbala liboso balobi bo ozonga mokolo mosusu aya mpo akende kosamba ntongo nango bakuti kaka ebemi akufeli nini na yo mopanzi sango ngai nakosenga na ye mopanzi sango continue baenquête nga en tant que politique IDPS nabikaka bakekuta moto akufi mokonzi mpe alobi bo baenquête esalema tozozela baenquête ekoloba nini akufaki nini ye nde ayebi makambo mosusu tokoloba commentaire sikoyo te vérité ezaka te ti ekoyebana mwana mboka mote esala bobangi ntango asali mbeba asali eza ya monene ya makasi bandeko batangi ete ye mpe azalaki na kati ya mbeba wana mais lobi baye kokuta ndeko akomi ebembi pe balobi ezaki na général moko mutu ayeko benga ye mutu amesana mpe kosala bato biloko oyo asalaka wana bakuti ndeko akei deja ekosala bobangi te pamba te eloko moko elingai kosalama bakangi yango baetufa yango mpo ebima te ke ye moto azalaki na nsima yango. Merci bien mama ata bosali nyonso to wana vérité eza mpe sikoyo nazosufle eloko moko mama lelo oyebi yango te oyebi ke FARDC asali mosala monene na est oyebi ke akaptire bakambi ya mokambi munene ya ADF nalo moto wana avandi na kati ya FARDC bazotuna ye mituna mais mwana mboka namoni mpe makambo yango ekomokoma mwa clair pamba te ndeko mpe azalaki moto monene bandaki kotala makambo etali mpenza mpe basango ye mpenza azalaki wana mais nayebi te soupçon ndenge tomeki kolandela biso bapandisango to koyeba ete ye mpe azalaki mpe moteur monene mpona koyebisa na badongolo miso ete tokomi na position boye donc ye mpe bandaki kobundisa mboka to ndenge nini nayebi te pamba te oyo toyoki mpe ekobangisa ete ndeko wana azalaki mpe na kati ya masolo ya mabe liste eza molai bakombo eza kuna bebo sikoyo ye oya ye ngai nakoloba te ke ye non nakokonfirme te nde mpo na ye tolobi baenquête ekoyebisa
ata lelo balobi ke baétouffe okoétouffe wana ekobima kaka mais bandeko bakota demiable wana balobi ye azalaki satan te azalaki plus que démon bandeko basengi oleye ndenge akufi bongo akende kopema na kimia balobi akende kopema na pasi nayebi te pamba te esali pasi nomona nanu te nayoka te moto akufi bayebisaki kopema na pasi seke ye azalaki moto bandaki konyokola bato mpe na pasi mpe na bomoyibo ndeko na ngai mopanzi sango eloko nakoyebisa yoke soro ya ye bato baloba me nga politike monene o mwana Tshisekedi abokola na kati ya bitumba nalobi kaka yo na ngai yo kozongela ngai ntango nakozwa baresultat ya enquête na ndenge na biso ya bapolitike mama nakobenga yo na tindika nga bitala likambo ndenge bimi yango mais mwana mboka omona na komona neti obombi moyo yo komoko koepamba te biso soki deja tosi toyebi bino mpe boyebi ebele po to biso mpe toyebaka na biso ata bobombi toyebaka na biso me tolingaka bolobaka mpo toyebango mpenza toyoka malamu mama ngaza politique nakoloba liboso te ngai nazozela nde enquête epesa ngai enquête ata nayebi natindiki enquête vérifier mpe likambo oyo eza ndenge nini ntango enquête akoya koconfirme yo mopanzisaka nakoya kotika yo opanza me mwana mboka tokende lombango pamba te bandeko baleli ebele balobi tata mokamekolo akabwana na Vital Kamerhe bino bomoni boni pamba te bato nde bakoyemba na nzembo biso toyoki te tomoni na miso na biso bato bakoganga nde bakobetela Fatima boko bakomi kota ndeko Kamerhe bakobelela ye na kombo moko boyo azwaki misolo ya leta nayebi te bino bayide pesi bokomi kofingama na place oyo bokokaki kofingama te pamba te nasongi mwa nsima na ebandeli ntango avant babimisa gouvernement tata mokamekolo nde azwaki courage to azwaki likanisi wana ya kosala banzela me moto fale alandela makambo wana ezali bongo ndeko Vital Kamerhe aza directeur ya cabinet ya chef de l'état lelo tokomi na résultat oyo eza mpona ndeko azalaki mpenza na miso te bon nayebi te so azalaki contre azalaki na banzela misusu ya kosala asundoli oyo ezalaki mpenza population bandaki kosenga asundeli yango mopanzi apesi mokongo makambo esalami ya mabe me nkombo ya chef de l'état ezofingama nayebi te mpo na bino bokoloba nini. Merci beaucoup ezali kamonene ngai ndeko na yo combattant ya UDPS oyo nayebi mboka na biso epai touti epai tokomi mpe epai tozokende mpe nayebi bapriorité ya mokonzi ya mboka na ngai Faci aza na bapriorité lelo priorité ya Faci eza Kamerhe te lelo priorité ya Faci eza que congolais tout pas ya vandi na oyo aza na kati na oyo aza libanda abaluka comme on dit en français comme un poisson dans l'eau ayoka isengo ya kozala na mboka na bango donc na oyo olobi wana Kamerhe aza priorité te oza na likambo monene oyo olobi awo tokoloba to na liboso awa nayebisi makambo ya bitumba ya est bitumba oyo na est oyoki mokonzi ya mboka alobi je suis prêt à donner même ma vie mpona yango c'est que c'est priorité donc oyo nyonso to etikali awa eza ngai nazobenga yango biloko ya mike Kamerhe problème na ye ezali na mokonzi ya mboka soki problème mokonzi ya mboka nde bakovanda ndenge bayokanaki na Nairobi ndenge bakosala mais biso UDPS ngai en tant que chargé de la mobilisation ngai likambo ya Kamerhe mpo na nga je le dis c'est une distraction je te parle de faux de mon cœur ngai eza distraction makambo minene ezali ya biso korésoudre ntango tokokóma na justice yango wana omoni mokonzi asi asimbili a changé bakambo ya justice c'est déjà tout ba changer bakambo ya justice yoko kosala pasi moto ayibi misolo ebele aleta bakatele kaka 2 ans pamba 2 ans mikolo mongo wana misolo nyonso na tiki yango kolia mwana ba mikolo na lobi na yo boye sala confiance na mokonzi ya mboka aponi batu biso bato wana toyebaki bango te ye nde alobi na tie tel procureur eza oyo lokola ikomi oyo ye mpe déclaration ya liboso alobi na ye nalakisa bana Congo état de droit yo suka wana totala état de droit oyo tozokende na ye justice nde yango etombolaka mboka tokende na ye na justice wana mama omoni ndenge ezao nakepa na yo oyebani Ange Kashila soki bakangi yo moyibi
côté le kaka hôtel mana parquet wana ozo samba en tant que muyibi mama ata ba peso 3 jours ozo sambwe ata ba peso 3 jours ya pamba na boloko bimi oza ko sambwa tango zo lega boy awutaki boloko kwa sali na Congo so ya détourner mbongo on a passé pas maté mais na Congo so les agate so les ala meton merci bien il y a eu un temps ya wana ça c'était un temps maintenant avec Fachi au vivre ngo o boza ko yoka sango na lobi na yo mama ange kashila to banda ko kutana yo o boza ko yoka na sango état de droit ko vivre ngo o monde ngwaza wana ndenge matane wana ba musus ba ko ba 80 ans mais to ko sambe c'est na likambe 2000 2001 2002 justice ngate justice ko tuna yo na mukolo boy o sala boy na asi akumi 80 ans mais bazo condamné 150 ans ya prison na gravité ya likambo ya sala. Oh, encore beaucoup de semble rebelle. Oh, boy, il y a tellement de coco, il y a boy barbie. Ah, ok, c'est ça l'état de droit. Tout ce qu'il donc, Congolais, n'a pas vivre l'état de droit. N'engi bazo banda pour l'accepter ce qu'on appelle l'état de droit. Il y a un monde où on a ah boy, on a un sentiment de vie son dengue, tout mais c'est un sang chaud, on a un combattant. Il y a un monde où ça peut monte. Donc, l'état de droit, ils ont malembe, tout pour ça. Maman Ange, pour que c'est là. Bana yo, pour que c'est. Mon avocat, pour nous, ma capitale paie dollar, tout le bélango, pas mater comme dollar et comme colonioso. Dollar et comme mata, natina nini, colonioso, pour des abolamki et mati et matole qui taille en disant comme ça et Pakistan, tout qui est wat. Merci beaucoup. Likambo na bozongo likambe mukete. Nakutuna yo lelo na opesa moi liloba moko boyo mekana kotala na mutuna soki obimi ndengo osala mosala ti 20h 21h ozongi ndako okoti ndako kuti bana batali de télévision ti balali pongi vi bango na salon ofongola ndako bana baza kulala mais omoni nyoka azotambola likolo ya bana mama na ngai osani bana na yo baza kulala nyoka ye wana na kati ya bana azobaluka mama okusala ni na uganga la ukimi voilà ogangi obomi bana potango oganga mwana situ na pongi akumi danger pour nyoka akumi na légitime défense a fini au père Fachi kutimboka izinga na banyoka Fachi maîtrise avant de maîtrise il a observé et tant même sur le 2020 action tobandi année ya liboso on a Fachi à observer l'autre moko. Bon, ben, il y a des qualificatifs, il y a encore des Fachi. F comme frère, A comme ami, T comme tonton, S comme sérieux, H comme humble, I comme incontournable. Aza frère et mututu, Aza la kanena kanemu, Aza atamana bolingo, Banda mututi daliko, bolingo na bolingo. Oyambie yazo epana yo moni yuma. Dis. C'est le plus dangereux. Ce qu'on m'a dit, je suis Sévan. Donc, à Koutimboka et Zingelami, Naba, Bilokomabe, de Anne Liboso maîtrise. De Monier Libanda a expliqué Moutono surtout. A expliqué Africain tout, Européen tout, Américain tout. Comment Congo de décoller, Congo de Tambosamboka. Va payer confiance. Si on veut vivre, les autres dans la marche, ils sont là d'ici juin. Au moins, on va camder. Et qu'on va faire un d'abord pour votre information. Oui, puis, personne n'a dit qu'on a dit. Oui, puis, que ne pas le français, ni le prophète chez lui. Ni le prophète chez lui à soi. Nganaza, si pas le premier ou parmi les premiers. On a qu'un autre qui a fait on m'a dit que ça va. Aux autres de vers comme chef de l'État. Na congrès. Na bi omoni ngo zoketewa very comme chef. Abi ndenge ndadi Nzamba la sanga bokojela yo depuis 2002. Yo na yebite ozaka na bébé er mususu tana. Ozongulu. Donc 2002 Nzamba da singa que bokonzi bokoya kokoma nazalaki na memi mwana. Na plafond au moins likolo ya blé li pâté ya blé likolo na vandi na zomona li pâté ya blé boye na zo simbango boye oh balobi tala na mabele somme ko tala mabele pongi e katani lobi nango ezongeli kaka ndenge mo na comprendre oni na ke ko tuna basali na Zambia minene kuna bayebi singa balobi problème ezawa balobi que bokonzi
bokoya kokoma bokonzi avec mwana bokoya kokoma avec l'enfant ngai na boya mbo na 2002 maintenant tant que na congrès bonake na biso yo monde na on que le very chef de l'État comment na expliquer alors espérons gabi ya pas espérer nzamba ye bisinga yeza bongo tango tanga yeko koma na campagne ba pesi bango ba chiffre ndenge ba bimaki na loana fayulu 4 bazo commander 0 4 Chadari 13 1 3 Félix 2 0 tant que ba la singa na écran na pongi batuli o monde ndenge bogane te nazo mona te abi ozo mona te abi nazo mona te abi o eza match zo beta chaka kabal très ndenge bakomi 0 4 Fayulu akopola 4 ndenge dana zana 13 akopola 1 contre 3 mais Fachi akobeta 2 0 victoire maman na yebisa moto akondimanga te mpona nini naza mwana ndako c'est tout à fait normal ni ne prophète chez lui donc likambo ya dollar nazwi sikoyo likambo ya dollar mboka nde nalobi wana likambo ya mboka ekenda deja mboka ezali na biso te sikoyo baoyo wana bato wana ya badollar wana nyonso bazotindika mpo ebeba d'abord nazonga nano empa na nsima oyi makambo asali makambo ya soki moto olobi wana chef de l'État apesi biloko ezala boye mbongo nano boza nango na maboko ese bokoki komonte soki moto moko te bosilisa nano mbongo mosusu ye bokoki kosala mosusu vraiment il faudra ke bokekanga babalabala nyonso tu au moment omoni motema mabe tout ça pour que peuple atomboka ayina ye bakoyina ye te ye aza ya nzambe aza mopepe bakokanga ye te voilà donc dollar wana ndenge ezomata tokosambwisa yango na ndenge ya moke te kaka mikolo ezoya d'ici juin tuna ngai en tout cas basirage tokoni kozwa et puis ça fait courage makasi on batebiso toza bana kongo tozokaka awa en tout cas social eza moins compliqué c'est parce que bato ya mitema mabe basi bakoti na kati bakoinse biso ali bakufa na bango kavo bafinga kati en tout cas nasire kosimba mona mboka tokomi na suka mwa message asuka to numéro na yo kopesa na bandeko bakolanda yo oyo aza na mwa mayela kobakisa na makambo lobi to ya kotuna ba précision akobenga ona numéro ni opesa na bandeko bakolanda yo. Merci bien. Numéro WhatsApp oyo tokobanda kosola mingi 084 11 85 285 84 11 85 285 084 11 85 285 soki obengi ngai soki otina message wana ekokomela ndeko tokoyeba koéchanger et puis naza na besoin mpe ya banini na bino wana nyonso tu baremarke soki ezali mais mpo na mboka naza moko na bino boyebi mandefu ya pembe na front mpo soki nalobi ke omoni meme bakombo wana nabengaka papa wana eyaka na chaque kombo na circonstance alors émission mosusu tokosala mpona banda nano koyebisa mbulu matadi opesa mbulu matadi ngonga nini mokongo ya nzoko ngonga nini B50 nde ngonga nini donc nakopesa eloko moko moto to ayeba ezaki ya hasard te eza bikambo ya molimo nakosukisa boye ngai ndeko na yo nyati ngai ndeko na bino nyati mpo na kombe ya idps kotala ngai na kinyati na ngai te mais soki otala ngai na molimo nde okuyeba poids na ngai okuyeba valeur na ngai na kati ya komba oyo merci totondi yo botondi mwana mboka na biano yanoli biso mpe epesi biso mwa makasi pamba te moko tozaka na mwa bolingi toluki makambo tokomona makambo komplike soki toye tolongaka toyoka biloko yango napesi matondo mingi na moto azalakisi makamera miyumbuyi napesi matondo mingi na bandeko nyonso basili kolanda biso bazwami partout wapi osika ozwami antuka napesi bino matondo mingi tindika eza nde esika bosolo ezalaka tokutani mbala nsima